$700, $800 aujourd'hui garanti en date. Tu as un problème de tibia? Tu as un problème de tibia? Ah, yo, il y a un tibia. Ah, bon, ma tibia. Voilà, la famille bota o place tout vos ali vraiment na banda ku boss. Nayo. Tala eza Malika, eza Tendresse, eza Zuma. Boko finga te. Satu. Miss Lolo na koko tape yepo yepe tangu Tendresse akangisa kai na parking pesa kai mbongo ba bimise c'est belle vie. Comment tu veux boko za bengrati na niveau? Parce que moto amonaka bino ba ndeko na ye ayamba bino motema moko mobimba ba régie ngana ozela makambo oyo za ngona motema no obani yo na comme ça va moi si kitoko o lingo mikoma poza moi si mabe na kana comme ça moi si kitoko so boza ka basi ya malamu ne ba mibali ba balaka bino ne bolobaka mais boaka na YouTube te parce que bibele no ba pere ba toro e bono ko ko mobali nga bali nga no ya YouTube ko lukani ko sa nini ne ko toka chaque jour pani non ça boy parce que na zanga moko so va pere ba pecha ye mam tout kitoko ne to linga no ça ko peut so na eso zwango basinga ku $100 banana civil banana coutumier na religieux ozwango ta fille bana na poni film Laurent Malika bala na poni. Babi soki basale wapi? Attention ça va. Basale soki pas Caroline. Bon beta kuna meso ko misala ba. Babi soki ya Malika ya coutumier. Basale na mesho mulaya na. Oko bakangi na ndekolanga kitoko. Yo ilile muninga no star. Ovaina bana moba mike yo mama mukolo so disant loba potanga yake oloba mukolo baza génération mo qui est là yeah bango tamba yako répondre bon tia za mama mukolo moninga yo kana sabino moni vidéo et que quand on a chaîne ya Rihanna Sole so pas bien caméra benga longo ngana zala kapona belvité ngana linga ka belvi ngamoko mama ko benga ku ngana longo te pona longo la tenga ngave mana ngazala ngamoko ngamona la mukana tongo bengamo belvi. Film belé mais sans trophée. On va filmer un mais on va trophée. Malika va na pembeni. Thérèse Azad artiste et comédien. Ana mutu aibe koma. Tala nene be misomo aleki asisi na littéral. Aseki abayela aibe koma. Il pas sa chaîne pas comme il peut filmer pas passer ba trophée. À la chaîne à 70 il y a 70 abonnés. C'est comme ça artiste à Mobimba. Moi j'ai mai belle Saratola moi je croyais que quand on n'est pas tendresse ça peut nous kabelo to pas Miss Lolo mais atindi biso ka pas j'ai mai belle atindi n'est pas Saratola ça on est la famille Botati merci tant que bon reconnaître que bande pour la ça bâtissage à bien botini nga bande au moins que bon ba na on te bino neto e bisi bino boya o moni te kabelo na c'est pas propre est-ce que moi c'est na lié mbanga ngani na linga caresse mbanga lianga mbanga siko za salité sur la parfum elle passe so pesa nga grippe yango na kata film fâché na kanda fâché c'est oui na kata film fâché atinga na jouer na Zuma to jouer premier oui to jouer premier épisode deuxième nazo kokate tout manga za la muta sinisi lo banga pe na ele réunion na bino ya ba pédou la place au sala na bandal. Dieu merci parce que vous allez réunion à la vanda wana avant la biboza na droite ya finga ba PD ba fin oui to na droit ya finga ba PD parce que bo ça les cesse na mboka so tali ba côté mususu papa facha o sam sate à cause na bango oh OK so c'est les on a esimi na fanda vana bikok ndako mukeme o ko totali bo sepeli mais ba lobi na biso pe yona Miss Lolo eza sombele sika bisa tenga na ko sa ne sombele sika bisa mungate Miss Lolo azana niveau na ngate rien à sol azana ndaku na âge moi j'ai 40 ans na habité so Miss Lolo âge na bomba âge na ngate j'ai 40 ans na moi na ngali bossa na 21 ans yami balaza 17 ans siko ba licencié moi ba pese ba tivon na ndakuna wanga non moi je suis reconnaissant mais yozo ba bongo ya lobi déjà que l'émission à reconnaître ça ki mbongo kasi parce que rien na sole aloba ki yango ke azwa mbongo wanga naka bande ko tu ba lobango
awangani à moins que toke na fin de l'année nous sommes encore à on a bien allez couler oui allez couler tant a finga Côte d'Acosta akima braza tant a yeba kangake on la ligne te mère papa singa ndako ngada ko na ndako na bite tsaka mino na yo peke ba yo finga na yo nga po bango pe bakumisa na ba bureau ba dora bien kanzanga la vie faut oza reconnaissance ozangi reconnaissant la vie nzamba opinir yo ngana mona porte bolia OK na mona bima na yebi kokaba na yebi na kobomba vraiment ouais nazala reconnaissant nga vraiment nazala reconnaissant na tse da garantie ndako mna lino non oh yana mabe eza passé donc et quand ça va pas ba communauté ba valeur ba 1500 ba bon garantie ndako oui eza ba marque ya mbongo to pesa tendresse ya ndako OK mbongo ba pesa tendresse nga siko mère apia na tali donc mbongo garantie ya nani kuna ya mo mère ba pesa ko yana etegeli pardon yano meli nzambe omelaka te maintenant oseka borene na seko meli na meli nini mbiaka koseke ko mpe problème oh na seki te mpona broseke se 32 sa koseka be oseka ba 32 de mona pe l'économie na or emona obi mino or ekomo apesa motuma etegeli pardon yano meli nzambe omelaka te maintenant oseka borene na seko meli na meli nini mbiaka koseke ko mpe problème oh na seki te mpona broseke se 32 sa koseka be oseka ba 32 de mona pe l'économie na or emona obi mino or ekomo apesa motuma kasi mais oui eza garantie ya bato eza garantie ya bato nanta haute eza non eza garantie ya moto ya ndako OK ya garantie voilà d'accord qui te na comprendre test qu'on a comprendre donc ils ont la valeur ya garantie ya ndako ya moto ngana test qu'on a ligne OK na tse da garantie ndako mna ligne donc mbongo yana mabe eza passé donc et quand ça va pas ba communauté ba valeur ba 1500 ba bon garantie ndako oui eza ba marque ya mbongo to pesa tendresse ya ndako OK mbongo ba pesa tendresse nga siko mère apia na tali donc mbongo garantie ya nani kuna ya mo mère ba pesa ko tsango na ligne te mère ba pesa nga ndako ngada ko na ndako na bite tsaka mino na yo peke ba yo finga na yo nga po bango pe bakumisa na ba bureau ba dora bien kanzanga la vie faut oza reconnaissance ozangi reconnaissant la vie nzamba opinir yo ngana mona porte bolia OK na mona bima na yebi kokaba na yebi na kobomba vraiment ouais nazala reconnaissant nga vraiment nazala reconnaissant vraiment reconnaissance eza komona nga eza passe na koboya yo lelo tosola te mais naza ba bien fait non vraiment naza bongo naza lokwa tendance te ke ba pese armoire ba pese ba tivon na ndako na wanga non moi je suis reconnaissant mais yozo ni ozo ba bongo ya lobi déjà que l'émission à reconnaître za kimbonga kasi parce que rien na sole aloba ki yango ke azwa mbongo wanga naka bande ko tu ba lobango awangani à moins que toke na fin de l'année nous sommes encore à côté na on a bien allez couler oui allez couler
tant a finga Côte d'Acosta akima braza tant a yeba kanga ke parce que moi na boyi ne ane o bakanga ye na mabe yango lobi vérité ndimi mais alobi pe nini okolande mission ngo malobi malgré tout azo ambonga garantie mais azo reconnaître et lelo ba cook ba changer garant ba changer ba kiti o lobi to comme obete la tola chaque fois ba kiti wana vande la kai ya famille bota malobi lelo ba changer ba kiti soki mutu ba changer ba kiti ça veut dire tant biso zaki to pesa kai ba kiti ya salon to pesa table à manger bakuta ki azaki na akoma da fille ayebi table manger ayebi salon e bakiti yango ba changer kiti tant ba changer parce que ba kiti mais biso to pese standing yo dans la salle à manger na kiti à divan est-ce que garantie bazongi cible azong c'était oh eza Chanel hein channel net mpandi est-ce que garantie ba changer ba kiti ba changer nyos mais ba tika ko changer garantie de lo que garantie za est-ce que ba kiti wana oui ba changer azongi saki azong sa ba kiti pas to changa pa ndako wana avant dans za kinche quoi il y a pas ça ba kiti za kinche quoi pour yemo za difficulté no yo repasser azana propreté tout le monde a bien l'internet mutano sugole bien mutano bongusele ndako ayibi bongusele ndako te parce que ba kitu evena ndako neza la kintie kwa nana ko linga tsona ndako ne biaka yo zwango teng leti ngana linga salite te ngana vana na ba bikok ngamo na esibi na vana vana bikok ndako mukeme okoto tali bosepeli yi ba lubina biso pe yona Miss Lolo eza sombele sika bisa te ngana ko sa ne sombele sika bisa mungate Miss Lolo azana niveau na ngate rien à cela dans ndaku na âge moi j'ai 40 ans na habité sur Miss Lolo âge na bomba âge na ngati j'ai 40 ans na moi na ngali bossa na 21 ans yami balaza 17 ans parce que baba licencié ba pesinga ko côté mais baba licencié tu vois différence au moins différence place c'est ça a bomba âge té rien à cela aya na âge na rien à cela le 28 novembre oh ya ko 40 ans d'âge parce que tala kimuta 40 ans d'âge différence c'est ça ngana Miss Lolo ngana toza niveau moko te parce que Miss Lolo vana na parcelle familiale zani ya koko ya ngana vana nga parcelle familiale ya papa na biso na vanda na ngoti comprendre tango yo finga batu ya ngaka vino za bien Miss Lolo bana ba pesa ba koko oui ba koko za di femme lanza mbebia kabala ba pesa biso koko mais koko na biso atanga to na ko zoyer na classe to mona bis kolende ya siko ye koko atanga kate ba koko batanga kate Miss Lolo mwana na ye ayiba ka mibali mbongo na poche ngasko bana nga bayiba ka syllabus bayiba ka biki moi différence c'est ça bavanda na tayiba bango na mibala bakuta na wapi pesi bateka ba posa dendo ala ni bebenga ngoni na peto ko nga pesi bateka bangombe na batwa oh la tango olingo yo finga neko basi fe mibali tango tozo monopole ya le kana media po insulter batu bongisa entourage na yo bongisa environnement na bongisa famille na rien na sola za fier banda loti lobby na botama na famille mbongo single oui fier single tata so rola ta single te devoir a kokola ta single te na pesa devoir ya maquillage à ce que le plateau kokate o permis sola kokate te bango sa maquillage ba kokate so za atep nini te ozala ba sil ba nini ngana esa bango na cha make up bango ba tambola pamba te ngaso no ke fête no cha make up mais bango bata mon naturel ba ko ba kokate Miss Lolo atambo na single boy ndé rien na so atambo na muti parce que toi ba mikete toi da mikolo Miss Lolo ngana tala Miss Lolo la théâtre na ba bijou la reine OK tala bango na théâtre Miss Lolo tikala za na succès te Miss Lolo ngana yeba à l'époque du succès na e pas vena biso te azi succès te Miss Lolo yemoko à l'époque na ba na sa maboke na groupe Lisboy Fondation Macha kwa kufi mardi hein tous en plein rep présent bito kata rep to bibi biso to ke HJ Miss Lolo uti changwa zo ya na nzela zo lobango avec succès na sa lelo na ndo baluka so batu bazana événement matanga macha kuna bandela ngo na ba sabino référence à succès mbiaye abina Lucas viom to kangai abina Lucas succès mais ma Miss ezate mais succès yate Miss Lolo to totale la TV biso to la tabakaleso ma tongela mais Miss Lolo tourner mais succès ezate tala ba Miss Lolo ba génération ba irsi pe changa na théâtre si ba mimika bongo wapi
Elonia somela te. Mika bongo kuto ndai na sima na ye. Si je me trompe pas. Na sima na ye. Soyez bisanga voyage ni ememela na théâtre. Ata mbandaka o kotaba ndeko na mbandaka akenda. Nanzela avion. OK tour. OK ndeni. Ata mbraza nenga na kenda to point noir na comme na point noir azeli nga avion pa ba fan. Tour ba cook ba mema bango. Akoka te misolo. Nano ne car musika ya mambo ebele o vivre na vie. Ki bo moto vraiment. Mais ba ne baza ba diplômé ka. Ba diplômé il nga ba diplôme. Yo beta yo beta tolo ke bana na yo ba na ba université yepe bana na ye. Kasa il nga ba diplôme. Ayaka kuna na livre parcellaire ya bangoti. Ah, oya ko la sa te fa. Ya bangoti. Oyebi za ya nani? Ya ba mama na bango. Tan niveau stroke peuple de Dieu. Omwe ke pa mutu omani mutu azala nango. Jamais na TV ke lunette eza yanga. Vraiment. O ba no mona chaque jour na la tango. Yela sa ke za yo. Eza binote. Mariana. Nani pa lobi ya bien. Nani boza ba zozo. Nani wakate. Nani décarré. Les chèques ba pédé nyonso na ebi internet c'est décarré. Les chèques ba pédé tout. Peut-être en la gomme. Non que Dubaï. Dubaï yango. Dubaï eza combien? Dubaï eza combien? Visa bi Dubaï eza la combien? Billet Dubaï eza combien qui t'a un mot billet ko soldé ba 600 ba 700. Mais elle va ça les rares li kelemba kota ke liembongo na ifazo ta garantie ndako. Akabe sa Dubaï. Okomona mboko ka pone sengo. Ya uti Dubaï menga uti pono ka bilonga na ye nango na mbongo nga na nango. Okana mtena Dubaï te. Muninga na bango bazale bango viveta kangama na Dubaï kuna. Bona Dubaï me bo senga mbo oui, akangama na Dubaï na yebite. C'est que miso toto comme ça voyager boye, oyebo tena média ba senzi ki bassesse. Et là ça ba niveau place bo outeli. Oyo sala voyage ya yo moko privé. Oyo na média pour ani. On vit bien. Hein? Oyo na média pour ani. C'est que ba grâce to mane ba ndoke ba teba ba États-Unis fa ba rappeler ba so na média. Ya. Tout le monde a âge au mar à voyager, mais que va bino ba ke âge ba akena pe poto ba to ba ebité. Est-ce que bien? C'est quoi yebisanga? Niveau complexe, on dit ma quitter la ville au place wana. Ma petite soeur na cadette na biso pas tout ça par cœur. Le deuxième journée na kin. A voyager à photo té. A voyager à photo té. On va dire basket ensemble, on va monter place. On comprend? A voyager à photo té. A voyager à photo té à Tamoli, à Afrique du Sud, à Turquie, à Dubaï, à Afrique du Sud. Nini comment dirais-je? Turquie. À Tamoli na net na une année à cause de 5 voyages na une année de une année à ces 5 voyages match photo té vraiment parce que et là on est poussé à bon on va commencer na ba niveau na ya ko se mesurer na bela et puis à lobi lolo que ceux qui barisi à lobaraté avant na kimia barisi ça maloba ko ya ko lo ah lobela nan ah oui barisi mukolo yo lobanga pele ele réunion na bino ya ba pédule place au sala na bandal. Dieu merci parce que ça les réunions na to vanda wana avant na boza na droite ya finga ba PD ba finga oui to na droit ya finga ba PD parce que boza les cesse na mboka so tali ba côté mususu papa facha o sam sa te à cause na bango oh OK so c'est les biso to ça ba bantu si to ça ba bantu so de me gomor nzambe kande ko ya bomi mboko yo non Nicolas va payer. Et c'était payé mon déclaration à Polo $50. Ah, mon salaire misana Polo na bien bon. Voilà bien nini. Yem sangana asoma mafuta ne wapi, asoma asala ba shopping ne wapi. Non na mona tani na mona ba garçon ve mabe na mona yem sa chemise mabe e katinga kialobi na ki oluka. Non na mona te. Garçon za na faire te. Garçon ta chemise ba repassa te. Eza pasi. Ponga yemi PD muta propre, ngana yimi ba PD, il y a des PD. C'est qui PD bosolande. Beaucoup plus la famille bota bosala ba garçon la famille bota beaucoup plus ba sala émission kana banganga. To sa banganga. So biso sana banganga, bo sana banganga ba bomba la. Na ula yi bango ba ne ba. Bongo zuma zanan. Zuma zaranan. Muta la sa misana e. Zuma tanga zara na groupe théâtral na ye ba film neni ya malonga sala. Ano saka ba kisit. OK. Babla kisi elle ça m'ambassala na butu admission na moyo. Garçon ba gencive salité. C'est pas propre. Est-ce que moi sina lié mbanga? Nzimite. Ngani na linga caresse mbanga. Lianga mbanga. C'est ça salité.
sur la parfois elle passe soit pesa nga grippe yango na kata fille ma fâché na kanda fâché c'est oui na kata fille ma fâché atinga na jouer na Zuma to jouer premier oui to jouer premier épisode deuxième nazo kokate tout manga za la muta sinizite na kokite na ese non fâché na oyate comment fait-il que mobile robera parfait sur le makasi boy elle passe mutuno sur la bique oui ezala kaka yes ça là moi za na je m'appelle ezala kaka oui ezali samiga ezali apakolango ekomwa bokoma propre elonga na osenga bandeko na biso ngambu wana toza biso so ba congolais na ba congolaise toza benemi te toza musala pardon bien kanzanga toza musala tango oyo finga rien na sole yeba ke rien na sole azaka po wana ba propre moko so boy ondi o sa mukino comment propre faut répondre nga boza salité les carrés commis des fois ta faire et pas ma voisin tu as vu que tu roses à la délaissage mais des fois faire et pas ma voisin repasser avoir un média brosser à terre donc on appelle les cas le rose à les cas la gencive na yo eza salité non les mono eza salité za ba couche me kuto ngoya na média zo finga batu donc ngana eza bena capable ba finga des carrés c'était parce que des carrés ça été ngari yana na za propre na tabola partout on a salité Miss Solo azano na batissage à ma bé et quand ta faire te autant non tissage za ma bé moi na moi si na 20e siècle tendresse au planter na benga oni na ba gambela c'est quoi après aussi maman mon ka moko la pacha yafa c'est pas propre hein? C'est pas propre et comment vraiment et comico pas plus file là na aja l'autre ina otaka ina ah faut pas ça vernis faut ça vernis vraiment ya vandi boya koti na salon faut $30 et 40 ba télé permanent ya benga ka mona ina kingongolo abenga ya tie mais oya na media o finga batu oyo ba vanda ka basala mambo ba fibre ça na 21e siècle na tant on vendre autant bango tout wana baza ko se mesurer na belle vue tant que rien na so le ba coquille na ngati bon la belle vue ata mono asuka ya famille bota ba ko ata mono ya suka bazate et là on repère ça bien devoir à domicile beaucoup ma propre avant yo finga na média et là on s'appelle là bande retour ya famille bota on va za propre on a vraiment na on va za propre pas plus va trop maquillage te balobi na biso tokende osenga kabelo epa grâce te moje mai bele saratola nga kutu moi je croyais que kolo bake bokende pas tendresse ape bino kabelo to pas miss lolo mais atindi biso kaka epa jemi mai bele atindi nga epa saratola ezaka honneur à famille libotati merci tant que bo reconnaître que bande pour la basala batissage à bien botini nga bande o moni ke bon ba na ngote bino ndeto ebisi bino boya o moni te kabelo na te nazoki pas saratola nazoki pas na nga na yoki ya bino tu m'as entendu nga na yoki ya bino bino pe boko osala ngo boko maswe boluka kata faire pe ba voisin ata ba faire makala bo repasaka abiyam siamba final numéro 0 ya nini final numéro 0 na bo salité na bo soto abiyam sa chel ya songa la lepo ya ba koko bendeni basa ba sili ngana kamwe noko lukata nga na osepeliso yete Nana, comment yete obima quoi carrément tu peux imaginer maman baba si Félix na gono koke ozwa moi si alala na buchu ala na buchu osokola ngo erni oui ba te buchu eza ngala boya buchu te omoni ngamo riana na ta buchu sokola ta buchu na nini na circonstance ni même ba manqué to mona ba minde ba manqué lo ko ba Naomi Campbell mbinga na zala ngo so lati robe soirée vandi acha buchu eza pona o lati robe OK soirée o lati peso forme kangio a ba janema mais yo comme ça buchu chaque jour matin midi soir o lata jeans o lata robe c'est quoi Bouchu ça peut sa forme et la mort yo lati mais est-ce que ça la bouchu il y a ba caleçon mo balata essayer le cap pampex moana et chebe yaka ba caleçon ne obe vimba et yaka remarquable et jour à matin il y a flore jour à veiller mais il y a yo quoi ça là c'est rien à seul qui parle. La fille a question le bara mingi na TV ngane boye anolo tchalba ke beta grâce na matanga nga za na grâce na butu nga vaina awa
dina na la douce avandia grâce avandia to vanda na ya ko simba grâce te pon ngam na bimisa grâce libanda ya bijou ko taisa ngabi tiko za mutu biete na bibila bia bijou j'ai mai belle d'ailleurs ce sont ses souvenirs na ce sont mes kilo no betaye batwa se na bima ma kimi senga na matango za kite yo za j'ai on sait ce que ba j'ai to ngo bete bon na bimisa grâce ngabi grâce zo moto ba chane ba komo lenga abete kitoko no la seke na ba mana tatami yaya tozaka bala basi bena yaka bitumba tokoma babi bali kosaba jete ma ba jono meka pa biaka mukolo meka pa na biaka pa sake ba je na buko te Paul komeka te komeka te comment tu te za pété idende na buko Paul komeka te o da va pour ma chefi sala e bien no bete te gouvernement bien tant on denda bou éponge en le ligue bon éponge dans la famille li botati éponge wa buchu buchu ba éponge ok oui yebité bon la yebina la tango pona yebango faut la tango na ba robe soirée to son bango pa na ye yam tango ma te kango oh attends va combien buchu na bengi na téléphone na tune c'est va combien vraiment comment maman Thérèsia avant dina ba comment nani Malika Miss Lolo ba osala vidéo bazo seka belva komaka mais ba film ba trophée zate donc ba film belé mais sans trophée bango ba film muke mais ba ozo nango ba trophée Malika vana na pembeni Thérèsia azat artiste et comédien ana mutu ape aibo koma tala nene be misomo aleki asisi na littéral aseki abayela aibo koma il pas sa chaîne pas comme il peut filmer pas passer ba trophée à la chaîne à 70 il y a 70 abonnés c'est comme ça nga artiste ya mobimba oyo il est muninga no star on va ina bana moba mike yo mama mukolo so disant loba potanga yake oloba mama mukolo ba génération mo na là yeah bango tamba yako répondre bon tia mama mukolo moninga yo kole sabino moni vidéo oyo et que quand on a chaîne ya Rihanna Sole so pas bien caméra benga longo ngana zala rapona belvité ngana linga ka belvi ngamoko mama ko benga ku ngana longo te pona longo la tenga ngave mana ngazala ngamoko ngamona la mukona tongo be ngamo belvi pona manke pe mutu otinda ngate parce que na bota même poli na okole impoli et pour la ngosiko na yebi ko rééduquer bato boke mabe neti mukolo kwa Thérèse zo tongo éduquer bana balala na bana koute ozoka to vandisi bato mo boye balo mabe na komba bijou la reine yo bota ma le 25 bijou bota ma le 28 yo fêta ki fêter mais il va être bateau ba Malika ba photo na yo ya le mariage est ozwango ba $100 banana civil banana coutumier na religieux ozwango ta fille banana poni film loka Malika banana poni babi sou di ba sale wa attention ça va ba sale sou di pa Caroline bon meta kuna meso misala ba babi sou ki ya Malika ya coutumier ba sale na mesho mulaya na oko bakangi ndekolanga kitoko yo ba sele suki ya obala kama obali na satimoni zo betante zo tante il paraît que azara ne otika ba photo na yo pa ya migra $100 a pambo ko na kozwa te Malika ke ozo na ba photo na libala na ndako na mina libala na ndako na bino wana bobala na ese wana photo ya mariage Malika luka kimia obani yo na comme ça va moi siki toko o lingo mikoma poza moi si mabe na kana comme ça moi siki toko so boza ka basi ya malamu ne ba mibali ba balaka bino ne bolobaka mais boaka na YouTube te parce que bibele no baba pere baba toro e bono ko ko mobali nganga bali ngano ya YouTube ko lukani ko sa nini ne ko toka chaque jour pani non ça boy parce que na zanga moko so va père ba pecha ye mam tout kitoko neto lingano ça ko peut so na ça ngo bomona ke changement bomona des choses différentes oh nini mama nini abiyo ko mwana lo bana lo kwa ngomba mobali avana lo bana kende ko zo ba photo nono ya libala likwa $100 ba photo ko kozwa te est-ce que yo t'aime la médio lo bana bato tu es malade comment
Non, qui tension. Tension est qui tonne ni. Tension est qui tonne. Non, qui tension parce que quand on monde ba makamusus kota lo mona ba tumoro boye bazoera na ba TV ko fingaka ko lo ba sotis pour la belle vie. D'autre part ça fait mal au mona mutu moko bo aida mutu malika bala biso tuto yebi na. Pas me uta ouais. Na yebi malika zara vraiment ne lo côté ni. Hein? Malika bag yana la. Bagana masanga bilamba biloko bele malika o mona biloko mususu ya to ebaka suks ovandi mana kwemo movando talobite ata soki yana fingi belvi ngai malika na ko finga belvi parce que tu ko bala mobali na yo tala eza malika eza tendresse eza zuma boko finga te satu Miss Lolo na kokotsa pe yepo yepe tangu tendresse akangisaka na parking apesaka mbongo babimisa se belle vie. Comment tu me poses à bengrati na niveau? Parce que mutu amonaka bino ba ndeko na ye ayama motema moko mobimba baregi ngana ozela makambo oyo za ngola motema no ya loba pona belle vie baregi koloba na so lobis vesila singa pe na mama mama o banga nese lo koloba aloba boyela biso ba matière sika ya kala tout oyebi boyela biso ya sika so ina wasika so lobi so ngisa pe monga matanga fleur makini solia barezi voleur voleuse. Tu as volé mon argent des matins bon français ouais. Tu as volé l'argent des matins. Tu as volé l'argent des matins. Voleuse. Un bon madame comme toi, tu as volé l'argent des matins. C'est comme menine ni bossa là. Vraiment. Oh là. Ba menine ni bossa là, ba tozana muyibe oyiba $30. OK. $30. Na somme là combien de savana? $30. Petit n'a pas parqué, ça va. Écoute. Ah, parquet, écoute. Attention, ça va. Attention, ça va là-bas. En tout cas, vraiment. Ozomona. Et ça, la passe au temps, là-bas, tout le monde. Net, n'a vraiment. Na roba, net, tout le monde aura boloko koana. Boloko finga. Finga belle vie. Mais yemoko, a okozono soinete. A osenga lisungi. Basunga. Boloko. Tane teve pour finga belle vie. Boloko, tane na peso stress, mais au cas où tu rien dans peso stress, pas de cigare. Na nenga ki goloa. Tane na stress, boloko, on a ndako vendre té. Est-ce que yebi? Est-ce que yebi? On a ndako vendre té. Na sukelo no wana. On a ndako vendre té. Comme raté ya. C'est rien sur le qui parle, ko lo ba souté. Na stressé au mo mukie. On continue à profondeur. Tu es stressé mukie to ça. Mi collègue. To si ana bango mama 2023 to si ana on a 2023 to on a 2024 té. C'est moi rien sur le qui parle. Papa Koufi est-ce que yebi? Il a habité j'espère un sur la parquet que le tigala mon ba relation. Pour to koma. Ah to koma place yo lingo mema. Bon nga osa ba je yo mema net rien sur la prête na mambutu. Combat koloba mambutu na tambola nango na saiki bolokoko sois sage ola non pas batu mais oyo finga belle vie oyo ko peso seki bolembi bogangi bobwakami oui ko toro seka pona o peut-être ça azaki stressé tolobi likamo boya bien sepelisi na ndako aseki po stress comment stress si là. Mais tolobara boye pona ko talisa batu ke valeur ya mutu batu musu ba reconnaître angote déjà mutu ozomona ke mutu azanga i place olala mutu ma bimisi azu ne fisque totaka ne fisque ata 1000 francs a pesio ozaki ne loko bala te ba bengi na 3 films ozimbongo oke honoré moi so sumbisi bana lokwa mabata moi si lokwa piki me ozaki na mbongo te oye na bagi ya pamba malika bapesi yo mbongo wa bapesi yo mbongo soma masango melisa mais okozala maximum respect pa mutu wana te malika bala na mobali malika va répondre nga yelanga ba photo no mariage so le kana pas capache oui so le kana pas na yo oui panza be malie makase panza ne koma pananga ça va photo na mariage boy
fia bala na poni tabenga ngo miss wana plate mesho mulai wana miss rola te mulai mesho mulai ba benda kani juba sale suki pa nani ba benda ka postage wana bakanga maboko wana o mwana ngakuta lingango to bakanga maboko wana yanga sala nango vraiment siko boye na TV bo fingi muto akosomba 15 kabelo ya ba prix nini ya ba 300 ya ba 400 ya ba 6 ya ba $1000 ba kabelo ya monta tout osomba amata talent li papa nio satana za facilité osomba batongo la mama bela mama libale kota ba rouge bordeaux écoute ba aya ozomona muto ndenge aza bongo aza na facilité osomba 4 quart mbala moko asombi patie wana ya ebozaka na bobanga makambo na bino na moi makobanga epa na bino nde ezaka nango te ena emission esi nango tokomi na biso na suka. Merci beaucoup na Biaka Nzanga ndo zaki likambo ya mangai. Merci beaucoup na bande onos batali biso, merci na Junior Jasso, merci na Samika, merci na Jemai Bele, gros bébé de la presse. Merci na tonton Mundirba, tonton Yams, merci Bazé Bele ingénieur. Merci beaucoup l'espace yo. Merci vraiment. Et Zamba liboso te na vraiment na bino na ko seka parce que na brosaki. La Pepsoda pe ya malonga na brosse pe ya malonga. Yo c'est la Pepsoda ni. Yo ta poto. Na c'est la bon so ya poto eta c'est la Colgate. Tenga ya poto pas pisa na bain de bouche. Yo na bain de bouche. Ayi bien ngote. Oh ye bien ngote. Ozana le car na nga mbebele. Ayi bien ngote. Po finga ngai eza ba classe. C'est crème de la mer bazana ngo. Ba ko kate. Oko kate. Vraiment tobana tokomaka na suka oyo asepe na biso abetika maboko na nzambe azongisi lokumu na nzako yekambo oloba te biso tofenge motu tolobi ba vérité ok merci beaucoup bye